breaking news, il y a samedi, nos critiques ont fait peur à Jeune Afrique et il vient de relâcher les génocidaires Kagame et Kabila. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, prenons conscience car l'avenir du Congo dépend de nos actes. C'est en agissant qu'on pourra changer les choses au Congo. Blaise Kambaoré, le tueur de Thomas Sankara, mon colonel, a pris la poudre de scampette. Il n'a pas compris qu'on ne joue pas avec un peuple. Devant l'ouragan ou la tempête, un premier ou parmi tombe. Kanambe, le génocidaire rwandais, doit être arrêté parce qu'il est accusé à la CPI pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, dictature, génocide, viol, violence sexuelle, corruption, trafic illicite des armes, chef de M23, commerce dangereux d'uranium, blanchissement d'argent, mutilation, peine réservée aux esclaves, création et entretien des groupes armés. Il a amnistié tous les génocidaires rwandais qu'il a infiltrés dans l'armée congolaise. À lui seul et Kagame, ils ont tué plus de 12 millions de Congolais. Il bloque l'envol du Congo. Il massacre tous les officiers congolais. Un soulèvement populaire chassera Kanambe et tous ses frères génocidaires rwandais. Nous en appelons à la désobéissance civile. Seul un coup d'État populaire pourra faire partie les Rwandais Kanambe du Congo. Kanyama, yo, au lieu de la générale d'armée au Kengela, ba Congolais, ba frontière, na ba bien bango, tu te fais passer pour un atala, pour un chef d'orchestre. Yebango, Ngongo, yo copier ce qui s'est passé na Burkina Faso, bon aider le peuple à Bengana, les Rwandais génocidaires. Parce que si on s'allie en côté, on a la liste, il y a bateau à Kangisa, parce que Aza prêt à sacrifier. Alors tout ça, c'est un Congolais, bas esprit, il y a janvier 59. Oh, papa na biso ba koko na biso ba bimaka po ba senga indépendant na mundele. Belge azaki plus armé que Kabila. Belge azaki plus dangereux que Kabila. To dona Belge. Tout ça na ba Congolais. Tout ça na ba soi-disant ba leader ya opposition, ngonga ngoyo, bolo mwana kaya mabe, bo rejoindre le peuple. Bo sangisa peuple, bo bimalibanda, bo kendeko, bo to la pouvoir bo benga la Kabila. C'est vrai. Mindu qui Robetama, mais tant que population Robima, armée étrangère les alliés, on y a les alliés, presse étrangère les Banzamakambu, et retourner contre les Rwandais. C'est le moyen à revenir à Rwandais à moi. Bien aimé, le moment est très grave. Na Congo, bazo violé, na Congo, bazo boma, tala ba colonel congolais de bazo massacré bino. Bino ba officier congolais au Mobutu format. Boye ba mo ke vous na liste ya Rwandais wana a aussi sabino. Parce que mission a détruit l'armée congolaise, a infiltré l'armée la mission de Rwanda à Saliango, mais pour la libérer Mboka, parce que quand Kabila n'est les grands problèmes à Congo, il y a un chef de M23, il y a un chef de Mindu qui est Congolais, na Ukraine, à Tinyamo na Ben. Tala, l'armée n'y a pas de l'armée n'a défilé. Donc l'armée à Congo, ils ont ma casse na parade. Mais si on est comme na Ben, ils ont l'armée n'a pas maraté. Bon, on a un rapport mapping, rapport à l'américain, rapport nyoso, et je l'ai dit na BBC à BBC vérité, n'engeni ba Rwanda ba kosaka, n'engeni ba kosaka ba sala génocide na mboka la bango, pourtant bango ba bongo bande ko la bango. Donc na ngonga oyo lokola Burkina Faso ningani, Congo leki Burkina Faso. Tozo senga na bino ba Congolais, bobima, bo récupérer ba institution. Bon, nous récupérer palais du peuple, bon récupérer primature, bon récupérer radio, bon kabino parce que zambo galabino, nzamba za sima labino. Biso musala na biso, ezali ko la musabino, ko sungabino pour okele liboso parce que mboka na zambo galabiso. Soki bosali yangote, na bile ba congolais, na ba chef armé, na ba tuyo ya ba citoyen, ba aussi sabino. Ezana ngonga oyo, et ce n'est biso nyoso, to telema, biso nyoso, to sala makati. Ya kokende ko libérer mboka na biso ndenge salami na Burkina Faso ndenge kosalama na Congo ndenge salamaki le 31 ndenge salamaki le 4 janvier 1954
esprit wana ekota na kati na bino bobangela ko mokote parce que Kanambe yende mokonzi wa M23 atie ba Rwandais partout na ba service militaire na ba service secret même na ba SNL même na douane mbongo nyonso zouta na Congo yango zo ko bongisa Rwanda mais boyo bango ke guerre ekozala populaire ekozonga ti na Rwanda biloko nyonso bazwa Congo tokozongisa yango parce que Congo ezali héritage nzambe apesa ba Congolais nzambe atikala kopesa jamais ba Rwandais héritage wana. Alors na suka tozali na breaking news na biso ezali na matanga ndeko na biso Shakara Lwalwa auti kokufa na ABC Sentinel TV na breaking news André Kiamongali à Manchester ils ont présenté la condoléance na les plus attristés. Sentinel TV ezali bongo émission au fond la miso émission eyaka pour na koéveiller ezali une sorte de pression pour na komater ba faux pe komater ba collabo boyo bango ezali adage moko lobaka ya ba Congolais lobaka zo baso bazo la tie sanza olata la sanza atala ka musapi na tango ya Jean-Baptiste azoteya pour Sentinel TV ezali kwa la voix de Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert, la voix de celui qui crie à Manchester, la voix de celui qui crie dans les médias de la diaspora, la voix de celui qui crie en direct qu'il y a mon Ngalema. Bino pour tout dans le corps de Jean-Baptiste, tout ça la ligne. On est dans juger. À comment on va faire mokil? À comment ça va? Nous tout va passer viser zanga. Nous avons solo nanga. Et ça faut qu'il a binoté. Bon mais ça n'a mini na ba pasteur ou ba solo la nanga mete. Bon mais ça n'a mutazaki drumer neteva à comme pasteur. Tala libumuni ne fa c'est fa ma ko ta jeune prière. Jamais. C'est-à-dire ba toi ba jeune kati. Ba toi ba solo la nanga mete. Ba ça la révélation tout. Alors bon keba, bon que n'a jamais na ba réunion oyo, m'a ça organiser bien kosi. Surtout si on va inviter Jimmy Chaga, Cliff Boros, surtout beaucoup dans la Google, beaucoup dans les francs-maçons. Beaucoup qui étaient dans une arme ya kokaba, arme ya kobesa. Alors on va dire, nos Christ ya solo, à tiaka péricité, à tiaka descente, à l'ataka madame, à tiaka naturel. Alors muto a tiaka tchoko, muto a tiaka basuki à l'étranger. Muto alataka lokola nourrice lokola musicien bien lokola danseuse d'église auque normalement chauffer pas nos chrétienté bokeba na ba tubaza na sida na kati ya communauté ba baza na kati na sida plutôt protéger ba pour panza moté soko moni oza na problème na sida olingo bala benganga na kokotso na contact na groupe moko ya batu bazali a bankadra ba sida ba balisa na bango na bango bato sida futo zala na bango to vivre na bango mais futo encadrer bango pour pas penser maladie. Donc breaking news na soto le baki insurrection totale na Congo, désobéissance civile na Congo et puis un coup d'état populaire pour faire partir les Rwandais Kanam. Et comme ça la mandine, et comme ça la masoki yo comprendre que héritage wana Congo c'est ton héritage. Dieu a donné le Congo au Congolais pas au Rwandais. Mais le lot ba Rwandais ba infiltrer biso, ba Rwandais ba zo kamba biso, bisi makarana akoma mutu soka leki atiki désolation atiki liwa na mukongo na ye. Alors bateau zo so musa benganaki bango na bazonga zo ça que Kabila aza congolais et que Kamere azo jouer jeu na ye maka na jo azali ko jouer jeu à Kamere parce que bazala boule ceux qui Kamere a comme président ou a rekomaté ba pesa ye chaîne à télévision pour a induire biso na erreur bilo boke na kuna bokanisi za église à mission ya Nzambe zo eza na église à mission il y a désordre puis ya musala Satan. Alors biso tozo la vérité. I don't care if you no believe to me, if you did not come to my church, to the church who I preaching, I'm not the loser. You are the loser. You lose, you time. You lose, you will go. I will go to heaven, you will go. Oh, you know where you will go. Okay, na li fellow, ngana kena lola. Na sali musala na ngaye l'évangéliste, na teisa omaram, na lobi vérité, mais keba mutu ya mayele, soki bazola tsaye nzela ayokaka. Atuna kalokwa bata Jean-Baptiste. Mais Moutazoba, ce bazola tsaye, sanda il y a talaka musapi. Donc tokeba, émission émission qui était éliminée na, grâce à Nzambe à visiter UK et c'est lui nabino pour intégrer vision oyo parce que vision oyo ezali vision ya ndenge Jean-Baptiste Azaï ko sala. Alors tout d'abord que breaking news le système, il y a mon serviteur sera haut placé, mon serviteur sera élevé, mon serviteur sera très
très élevé dans le monde. Breaking news et kangi poto, breaking news et kangi bamboka nyoso, mokili mobimba, baza pour la breaking news. Na pesi ba commandé so merci. Docteur Malik a sa pesi na fait vers en zone de la TV, mais na zone de la contribution là yo. Alors yo oyo, on a fanatique, il y a Sentinelle TV, yo oyo, on a option na TV, ben na numéro à proverbe yangwana pour tozonga na TV. Alors bato Jean-Baptiste, bato naki to sala ndengeni. Moi j'aurais préféré sozo benanga, tuna mutuna nzambe vision za ndengeni, to sala ndengeni, et ko le ndengeni. Mais tant yozo benga, ozo banda déjà vous juger, c'est-à-dire au lieu de même parole. Un homme de révélation, celui qui a causé avec Dieu, il crée toujours des troubles dans la ville. Souvenez-vous d'Élie. Élie a quand même dit, pourquoi tu sèmes les troubles dans la ville? Trouble pourquoi? Pas sur la vérité, pas sur dénoncer ma camp. Nous avons un proverbe, tu peux si conseil, AVC, et autres pour m'abandonner, on a besoin mingi, nous avons moi si battre la mobile à mi on a poto, nous avons mobile battre la moi sinon à mi on a poto, bah problème les gens à rater, surtout sur le humili la libala. Pour vous vendre la place moro et comment en être monotonie, comment en être bien été. Tout simplement parce que vous avez créé ma voyage, vous avez créé pour que dans un restaurant, vous avez créé pour que ça n'ait pas cadeau. Alors libala solo, ils ont libala oyo. Chaque jour, moi ça y est un cadeau, mobile a un cadeau. Chaque jour, mobile avant là à sokoli sur la parfum du taureau. Chaque jour, mobile a zalaka propre. Pour la maman mini peut nous déclarer, mibala route à musala, ali au sokolate mais alingi bamakamunyo surtout ezala ndenge ezala bien te pour solo mapeka ezala bien te puis ndeko na biso ayesi ngai edo coiffure alobi mutu surtout alingi azwa conseil akende kuna puis salon moto pamba alobi mekako eza vrai savon oyo longola solo moto biso uti na kosokola uti musala donc tout ça la ndemwa ekozala malamu mingi pona biso. Alors breaking news ezali organe ya pression contre les faux pasteurs, contre les faux musiciens, pour mater les faux. Breaking news est un système de Jean-Baptiste, azobele la nanzela, kokebi sabatwazo ke nali felo babima, tala ela teli ya maman l'église, tala ela teli ya basa ba pasteur, tala ela teli ya bayembi, oko comprendre que bandoki mingi bazana kati église. Alors breaking news à lelo, ezalaki lisolo ya mboka Congo. Oyo esenelito telema to la muka pour nous libérer mboka na biso. Pe Sentinelle TV est présenté ses condoléances na Chakara loi ou la contribué à malébélé pour voir les Ghana TV pour azalaki ko benna pour na koyeba ba news. Donc tozana mawamini ya kolela décoration Chakara loi pe tozosema na famille loi nzamba pesa ba makasi ba supporter perte oyo mais tozosema na ba mama o batikali baye bakobatela mibali na bango parce que na nombre mibali ebele bazokufa likolo ya basi baza moins sérieuse et puis bato ya sida bazoka bango na nko bokeba avant kozwa mwasi mema ye na hôpital osala test mwasi akozwa mobali mema na hôpital osala test parce que bato ebele kama azotiyo lito ya alingi yo te aza deja kobeba alingi bokufa bino mibali. Alors breaking news ya lelo eyali peuple congolais atelema résurrection populaire pour l'état populaire, désobéissance na ba institution, pe batba na libanda bazwa ba mboka la biso poto lenga na bagwande. Et on va souka to sala ngwana parce que Congo za indépendant, Kagame a ko diriger Congo te, Kabila ko diriger Congo te, Kamera ko diriger Congo te, Rubero ko diriger Congo te, et Zakari a ça la trop attention parce que nazo s'en charger naïe. Aya nanda kunanga naza premier parisien ya mona na vie na ye, naza premier mutu abetele lisolo ya poto, naza mutu na yeda ye na vie. Alors lokola comme finga ba parisien, lokola comme finga ba combattant, on va s'occuper de lui. Et puis il y a bango que soki ndeka zo kanisa ya koma gouverner la ville, banda kwa sombi, biloko nyonso to sombi, tango tokokita na kini tokoboto lango et kokoma camp to centre ya bana mayo ba na poto basale eloko te so bazongi kini ba loger bango wana chaque jour topesa bango $20 ya subsistance pour la séjour na bango na Congo. Donc amasser na ba bien Zakari tokoboto lango parce que yo wankebele oyebi kini te oyebi idéologie te, il fallait tika la journaliste pour lire bien mais au lieu otika la journaliste yo zo finga bato basala na poto ozofinga bato batombola yo ozofinga bato ba oyo oyaka ozolela bato bayamba na poto
Ndao c'est quoi? Les Mobutu